Mbote na bino nyonso balandi ya émission Bosolo na kati na Bonzambe, Bosolo na Bonzambe, émission kitoko oyo etambi pona bana na Nzambe, pona peuple congolais, mutu nyonso o alingi kobakisa implice na boyebi na kati na Bonzambe. Nebi ke polémique sala makamba kasi na ba congolais tant bakoka ke Bonzambe, Bosolo kati na Bonzambe, bako comparer le wana Bosolo na politique. Non, Bosolo na politique wana to teke ndeko Israël. Mais biso awa tolingi to fongola bana na Nzambe miso par rapport ya temps o tozali par rapport ya makambo ya koleka sikoyo na kati ya ekolo Kongo pe na mokili mobimba na yango émission na bino yango yo bana Nzambe peuple congolais émission na bino yango yo bozala ebele liboso na yango bobenga na ba numéro ozali affiché botina ba question na bino basana Nzambe bazali awa disposé pour nous répondre na ba question na bino nyustu. En tout cas mokona lelo to yambi po na bino le prophète Moïse Kakuchi Ouazali responsable ya église la restauration de la et multiplication arme na mokuse o ezwami na komina bumu na yele to kosolola makambu o ezali kotala église lelo. Bonjour monsieur Nzambe. Bonjour bande konyonso ba tobeti libaku ya yo kolanda biso na yo pe komona biso. Vraiment bonjour na bato nyonso bazali kolanda. Merci beaucoup nzambaza na bino bozala pe ensemble na biso bolanda nanu makambo ezoleka awa. Merci monsieur Nzambe na banzi ozali moko ya ba partenaire oyo balingi Bosolo na kat na makambo ya Bonzambe etema na mokili mobimba nango ndimi ko soutenir émission oyo à 100% pour na kolongola ba ekai oyo kangi ba Nzambe na misu ekweya pour que ba Nzambe ba comprendre place ya Nzambe ya kosambela ya solo ezali wapi. Lelo monsieur Nzambe mutuna ezali boye o tozo démarrer déjà na yo to rappeler bino émission na bino ngo ba sana Nzambe bana na Nzambe soko lingi ko assister ko participer ba numéro ezali wana benga to yamba yo pona toyo kapé boye bina yo par rapport ya temps o tozali prophète de l'Éternel. Tant vous allez comment na église corps du Christ ya Congo denge bandaki et pas ya ba papa na biso Aidi Nabal qui nos générations to komi lelo lectina ezali nini par rapport ya église. Merci beaucoup na banza ke bato bazolanda ebele mutuna na yo ezali ya lolenge nini église eza sikoyo. Pasteur Kakuja oki ko répondre que église eza ya kobeba omoni église eza ya kokufa pona nini église eza ya kokufa église oyo ba papa ba koko na biso batika église ezali oyo tozali komona sikoyo te ata oyo Yesu Kristo ye moko atikaka église ezali oyo te tozomona sikoyo soko tali malamu komona ke busolo ezali lisusu te na kati na église basai na Nzambe bele bazalo kola histoire oyo yokaki roi Salomon basi moko mibale baye kobota moko aboti mwana mobali moko aboti pe mwana mobali ekomi na butu muninga zui mwana na ye alaleli ye mwana akufi ekomi na tongo bakomi koorela mwana ya bomoi me mwana ya ebembe mutu nyonso banayi koboya ye par là eza koloba ke église na biso ya Kinshasa na Congo église eza ya kokufa soki botali malamu tokomona ke basai na Nzambe bele babimi na busolo ya église bakoti na makambo oyo esengelaki église esala te yango wana nazosenga na baye bazolanda biso na abandaku tosambela mingi mpona église ezonga na nzela oyo Jésus Christ atikaki église na rai mais église elungwe na rai à cause ya batomboki. Voilà mon réponse oyo na koyiko pesa ke église ezali lolenge oyo église ezalaki te église esi ebebi nango. Tant ozoloba ke église esi ebebi bana Nzambe balingi bayeba comparaison nini wa kosala kotala tant oyo église ebandaki tant ya bantoma natan oyo babilembo quelque babilembo oyo moni a passant nabike tant ezali auto kota na profondeur mais a passant babilembo nini oyo moni ke et memi
bokabwani ememi différence dans quatre l'église. Omoni na makambo na nzambe bashanja kangote. Makambo na nzambe tikala kaka bongo libela na libela. Mais soko tali makambo na nzambe o yakala na o ezoleka sikweza ya kushanje makasi. Lelo tokomi komona ba pasteur ya balox na mutu. Lelo tokomi komona pasteur aza choko lokola loko musu onsu. Lelo tokomi komona ba pasteur même na église même na bandimi bayaka lisusu na église na botosi lokola bandimi ya kalate. Donc ezana ngo likamu ya kotu on ateke nini même mutu nyonso même azana ndaku tozana kati ya koyebake église ezali susu te lokola église ezalaka kala. C'est pourquoi nazo pesa mela na bana ya nzambe tozana batu musu ebele à cause ya busoto o ebimi na église mingi batu ebele bafanda bandako omoni o bakotaka na ba église na biso baza muke par rapport ya bao bakotaka te o bakotaka te baza ebele par rapport ya baoyo bayaka na ba église pona nini mutu akotika ndako na ye aye na église koluka nzambe njoka kuti église eza suku kotalisa batu nzambe te église ekomi komemela batu makambo misusu oyo ba adina bala batika ngote. Eske ndeko na ngai ndenge toomona recite ya ba pasteur lokola pasteur Mutombo oyo azana limete omoni recite eto azana ngo omona ke ba papa wana bazwaka mateya na ebandeli na ebatangu bango bandimilaka nzambe zalaka lokokola wate. Donc makambo oyo tokomi komona komi indifférent na makambo ya kala yangwana nazo senga kaka ke to sambela pona église po ezonga na rai to sambela pona église po ezonga na nzela. L'homme de Dieu tant vous allez koloba na yokio o lobi ba point moko pe très important que komona mosala nzambe apakoli choko akomi pembe ateba lox. Est-ce que kotape choko est un problème? Ce qui montre alingi que non azala mwindu mais alingi moi le poser comme moi mundele par rapport il y a conjoncture. Est-ce que et ça wala pe mabe Yesu alobi toza ba modèle tokote abatu kaka na Bible te tokote abatu même na nature na biso serviteur de Dieu aza muto nzambe aponi na kati ya batu ebele nzambe atelemisiye liboso abatu nyonso akoki kote abatu kaka na verset biblique te même na nature na yo yake ozomona pasteur makolo choko oyo nyonso ezali ya nini biso tokoki kobakisa. Oui bien sûr basai na nzambe baza batu aza pe na besoin ya azala en couleur mais nzambo oyo apesa yo couleur wana ayebaki pourquoi biso tozali bato oyo toza modèle na miso ya batu tokoki kosala makambo lokola batu mususu te. Donc ngai nakoki kobeta sete mingi na bosolo kozongisa bosolo na église ya nzambe esi ederota pona nini na basai na nzambe balingi kokoma lokola ba star ya komona pasteur suki ya mutu batumba pasteur alati bilamba fashion mazana pasteur omoni ke différence il faut ezala Bible lobi amo différence ekozala na bao ya nzambe na bao ya nzambe te ndeko oyo costume azanango na ndenge alati na ya bandeko ya ngambu wana kolongola te kobakisa te sikoyo tozotalisa batu bilamba tolati to tozotalisa batu mwana pate tozana bosenga ke église ya Kinshasa ya Congo tozongisa Yesu na place tosi tolongoli Yesu talata na bafiche na balabala okomona ke kombo pasteur munene na photo ya pasteur ezongala même Yesu ango oyo bazosalela ba séminaire ba campagne bachaka ta kombo na aye kuto ezomona na te pona nini nyonso wana na yebana batu bachangaka na ala boy eloko ya liboso esengeli église ezonga na bunzambe ya solo. Tant que vous avez que l'église est en kata bonzambe l'homme de Dieu, bana nzambe ba kulanda botinda ba
ba SMS na bino na ba numéro vous allez afficher wana vraiment to kutanga yango pour na Nzambe à répondre pour na bino ba SMS beaucoup plus pe ba appel to yamango après émission hein mais pour l'instant botinda donc to na émission na bino bo solo na Nzambe hein bo solo na Nzambe awa ndé place to bimisa vraiment bo solo ya 4 vérité pure pour to moni église de comme vraiment na kokwea na kokene na suka. L'homme de Dieu, le temps que mon abassa dans Nzambe mingi ba komi komela ba whisky. Ba omela ba whisky, ba omela masanga, otuni boye ote, ezanango mabete, moni whisky, eza ko contribuer pour la santé, ko longola moi ba maladie misusu. Na donc na ebité tokolanda o ba médecin ba koloba ou bien o Bible ezali koloba selo bino basakoli. Omoni ndeko journaliste na bandeko balandi eloko mosusu eza doctrine toza na ba église ebeye na Kinshasa mais Musai na Nzambe nyonso aza na doctrine na ye oyo amemaka kote ya bandeko na miso basango akoki na ye kobete eloko manili moto akolanda ye aza te toza na bandeko na biso lokola ya primitive akoki kozwa basi 12 ata 24 mutu akolanda ye azate mais église de réveil epekisami na doctrine na biso musali na Nzambe akoki kobeta masanga te tozomona ngo ndenge olobi eza ya solo naza pe na bamususu nga na kuta pasteur ayebana makasi na kotelier na biro na whisky ya munene soka zo melango po na libumu merci parce que Bible lobi Paul azoi sa Timothée melaka muke 20 mois muke po na libumu donc c'est que pour estomac ils ont un problème donc bon komelango pour na problème ya estomac et puis ça appétit moi ba graisse et kauka ils ont un problème te ngai na lobi boye Bible oyo basimbaka na maboko batanga kango mikono nyonso batosa kango te ata na bimisi busolo awa bakotosa kaka te problème nde na lobi boye par rapport à ma commune Nzambe moto oyo aza na molimo mosanto na kati na ye akoki na ye komela masanga te po aza na molimo mosanto to se référer na Bible mwanjelo azoyebisa Elizabeth alobi mwana oza na ye na libumu okopesa ye kombo ya Jean Baptiste mwana ya kotondisama deja na molimo mosanto apekisaki abi komela masanga te kolia nyama ya komikufela te po na nini po mwana aza na libumu aza deja musali ya nani ya Nzambe komela masanga ezali mabe mais soko zobela libumu bon talaka ke estomac ata na pekisi yo okotika te moko na pekisi alobi prophète estomac passe estomac ici la raté po na estomac papa nde batu bokoyeba ye na chair akobana koloba zomela so ete misu kaka ya kofungwama azoloba na makamu oyo azoloba ezata na tina te nga na mona mutu azo expliquer na chair alobi bozoyeba Matthieu amona vision ya apocalypse Matthieu na Patmos j'ai compris que oyo makambo Patmos ezalaka Matthieu te ezalaka Jean après na ko ebisa ndeko mais yo Matthieu yo jamais ozo Matthieu abie pasta tikanga na beta ki mwa muke pona kolongola soni omoni ke masanga na biso basai na Nzambe eza penza desane epekisami même na Bible même na ba doctrine na biso ba chrétien tokoki komela masanga te donc to kolba ke bino basai na Nzambe pona bino masanga ezali interdit et bongo pona bana na Nzambe bango bakola bango komela nakoki koyebisa yo ke masanga ezali interdit kaka pona basai na Nzambe te eza interdit pona mutu nyonso aza na molimo mosana mais tomoni prophète pardon tomoni na Bible na Ancienne Alliance Nzambe apekisi ba sacrificateur ba mela masanga te po bango ba kokine kotumbela Nzambe mbeka mais apesi nzela na peuple bango ba na libanda ba mela na bango masanga
papa journaliste voile oyo bandeki ko séparer ba sacrificateur na bana na nzambe Jésus Christ asa panzi voile wana mutu nyonso akomi autorisé ya kokota na lieu très saint ko kende kokundola Bible zoloba ke Jésus asali biso nyonso ba sacrificateur na royaume ya Christ. C'est pourquoi mobeko oyo ya komela masanga te etalaka kaka basali ya nzambe te etalaka mutu nyonso aza na molimo mosantu soki pe mutu amibenga pasteur azaka na ye na molimo mosantu te akoki na ye komela 24 heures sur 24 heures parce que aza na ye pamba aza na ye na molimo mosantu te soki mwana nzambe oyo ayaka na église azaka na ye na molimo mosantu te akoki na ye komela ndenge alingi po aza na ye na molimo mosantu te mais oyo azalaka na molimo mosantu masanga d'ailleurs ekokota te po aza na molimo mosantu balobi moto aza na molimo mosantu moye amela masanga ezali te wana ezali maloba ya prophète Moïse Kakuji yo mosala nzambe ozali konela biso soko moni ke ba argument oyo mosala nzambe azali ko pousser awa bakoya te yo kasi yango ezali awa po na yo maka masanga bakoya te surtout oyo melaka wana akoya te pona nini pona yazo mona ke soni donc eza soni c'est-à-dire makambo basala kana bala conscient ke ba ko sala makambo ko ozali libanda ya volonté nzambe papa na Kinshasa ozomona Kinshasa ezalaka lokola mai ya monene Kinshasa ata osali buzoba kobata masuka suka koyebanaka donc bayebaka ke eloko oyo eza bien te nazo koba na kobeta sete koloba masanga débat ya masanga zaka monene masanga bandeko na biso ya ngamu bandeko na biso basango balobaka ke pona bango lisumu ezali eloko ezobima mais o ezokota ezalaka masumu te mais Bible ezoloba ke nzoto na biso za temple amone mosantu donc nzoto peza temple ya Saint-Esprit muto azaka na molimo mosantu akoki komela masanga te un point un train pona nga eza bongo yo siko lingi au contredire yaka tokutana na plateau to solola to pesa na ba verset comme ça tout le monde a question qui est bien tout allez na premier point toujours au to koloba ke comparaison entre église ya kala na église ya lelo en tout cas l'homme de Dieu lelo toi comme on a basali na nzambe presque nyonso ba protocole na bango ezali basi ezali moko ya ba question oyo batunaki biso na bana na nzambe est-ce que mosala nzambe akokoza na protocole ya mwasi pe au moins na protocole wana ba ko voyager partout ko kene ba mission de service ba lobi ke non azali mosala nzambe est-ce que c'est possible ndeko nanga journaliste omoni moto sozo sakana ngona maboko kikozika oyebi bandeko abasi bazalaka makasi na makambo na nzambe ba mama batondi na baglize na biso nyonso ba mama bazaka mulende mingi na kosaela nzambe tokoyi kopepesa bango longonya na respect na tina ya ba mama nyonso musali na nzambe akoyi kozala na protokolo ya mwasi bakoki pe kotambola na ye bakoki pe kosala nyonso mais mwasi azalaka na nzoto moko ezalaka na courant c'est pourquoi ozomona Yesu alobi na ekobo kokanga misu te ke au nom de Jésus kima pasteur aza na protocole ya mwasi na ba protocole balela kolata ba jipi ya mikusi na système ya mikolo ya ke kolata soutien te songe emonana pasteur aza moto pasteur aza na nzoto na makila pasteur oyo pona ngai pasteur akoyi kozala na protocole ya mwasi akoyi kosukela kaka na église esili mais na makambo ya ba voyage pourquoi pasteur ako voyager na mwasi na yete pourquoi pasteur akoki ko voyager na ba collaborateur na aye mais l'homme de Dieu azwa kaka protocole mais c'est que ça flou mais ceux qui servent à azana don à mon rappel makambo ya don vision moi don prophétie moi batamble don batamble na pasteur ezate na kata mission na ye papa basangisaka pondu na ntabasika moko te
nzoto ezalaka ndenge moko te ngana kozala makasi me yo za makakasi te yo kozala makasi me ngai minaza faible c'est normal botuna bapapa oyo babanda makambo na nzambe na kati na mboka oyo bokoyoka ke bazalaki na discipline lelo ozomona pasteur azo voyager na protocole na ye ya mwasi ngana lobi keza bien te baza batu bazali banza ambete tala nakata likambo moko ya frère moko na mwasi na ye protocole ya pasteur mais suka ke nini mwasi wana a déclaré libala na ye ekufa libala ekufi tokanisi lokokola ke mo parfois bayokanaka te tosi tokape passer bandi ko déclarer mariage na ye ekufa après baye kobalana ndeti no moni ba passer rebelle babalani kaka na ba protocole na bango ba protocole oyo suka banani base ya ba pasteur. C'est pourquoi bana Kinshasa tokofunga na pe misu ntozokenda ke église tondi makakaka amen ite toveyaka pe na bapasteur na bibiso na tina ke bakweya te soki bakwei bunzambe ezokenda kolungwa na mboka na biso Kongo yango wana ozomona tozolinga kotalisa ke busolo na makambo na nzambe eza lisusu te busolo na église elungwe même na bunzambe elungwe na tina nini parce que basali ya nzambe batiki satan ole azalaka musika bapusi satan tina cher na kati ya église. Waouh, awa le prophète Moïse Kakuja ali ko fongola makambu vraiment ezali ko sala pasi comment na lelo église place batbada ko ya pona ko za le biko mais batumi ko ya ko zwande bilake mabe ba malédiction. L'homme de Dieu aussi mi likambo ya libala ya ba protocole na ba pasteur quand maman on appelle des sujets comme tel ba divorce lelo ba pasteur boté aka biso trop bana na nzambe boti na ba numéro ba SMS na bino na ba numéro aux allez afficher on a vraiment tous allez wana pour na bino pasteur prophète Moïse Kakuji lelo batay boté biso car bino ne boté biso que mokote akabola o nzambe asangisi. Oui. Mais le to kobi ko remarquer nini na basali na Nzambe. Oui. Divorce koti mingi na kat na basali na Nzambe. Okomona un homme de Dieu a okabwana. Même 3 fois asali mariage na oyo aboye. Mususu aboye. Mususu aboye. Ba raison ozanini. Ote asambela kate na ndako. O asali femme ya ministère te. Mususu o asali salité. Bon, na ebité homme de Dieu. Et comme on normal, na kata mboka na biso makambo comme normal. L'homme de Dieu makambo ozali ko sala pasi makasi. Na ebité yope ozali ko soutenir vision ya basa na nzambe o ba ko tambo na kata ya divorce. Merci beaucoup. Na banza ke na question oyo na ko répondre ngo na deux volets. Premier volet zaboye pasteur azanzambe te. Pasteur aza penza mutu d'ailleurs soko yebaka te pasteur aza ka mutu kolekata bandi mer moko bakoma ka banjelu mais pasteur mutu penza ya 100% pona ngana ko ikoloba ke pona pasteur ko divorcer za nango bien soki amoni elongo azalaki nango ekomi elongo ya kala alors akoki na ye ko préférer elongo ya sika na wazomona pe ba mama pasteur rebelle ba miti kaka pona ya kanisi nenga azali mama pasteur akangi masolo njoka nanu akangi lote pasteur ozomona mutu alula kapeti alinga kape akomona pe moi plante a mien moi jipe a mien eleka balobi ke parce que ozali mama pasteur nde robo ebenga ka banzinzi pasteur akoboya yo pona ngai naza pour ba pasteur oyo bazo divorcer pona basi na bango bayebaka ko protéger bango malamu te soko za bongo ngai na ko conseiller yo bible lobi batu mibale bako tambola chemin moko te soki bazo yo kanate pasteur aza mutu soki amoni ke makambo libala eza bien te a divorcer nzamba ko boya ye te tala vaut mieux ozala malamu na nzambe ke na batu omoni
ndenge bazolanda bibiso sikoyo kozana pasteur moko mwasi na ye azonyokola ye makasi moye pe ya koboya ye ezate pona nini naza pasteur nga na conseiller yo so oyo akomona ke akocontredire ngai aya naza na baverse ebele tokopesa nawa ngai nazo conseiller ye yo soko omoni ke ezo kosimba te divorce osumuki te na ye na deuxième volet biso basali na nzambe tozalaka toujours bamodele biso tolekaka ta bakonza mboka ebele bamanda na bango ekatani mais biso oyo tozokontinue kopreche bato musali na nzambe aza modele musali na nzambe abalaka mpona 2 fois te abalaka une seule fois nazalaka pour te bapasteur oyo badivorsaka epesaka soni obalaki ye mpona nini après quelque temps obani kopesa ba raison inutile bible ezobake bato bakoki kose séparer na makambo etatali ekobo soki na 2 personnes makambo wana eye soki bolimbisani pe bosumuki te bokoki kofanda c'est ça la bible mais il y a que lelo pasteur a présenté bino maman pasteur après une année aye kubimisa maman pasteur mususu après 2 ans aye kubimisa maman pasteur mususu busolo na kati na bunzambe nde makambo ya biso koloba yango oyo ezali kitoko te ezali kosalir même image ya église c'est pourquoi ngana okiko répondre que ezali malamu te ko divorcaka mais soko moni peke na ndako eza bien te pasteur okoya kokufa na nzamba tikala zali ko continuer na ye na kosalela batu mususu vaut mieux ko divorcer c'est que na répondre boy akoki ko divorcer soki na ndako azomona ke mutu aza na aye akomi na vision mususu mais soki baza kaka na ba divers akoki ko divorcer te pona kopesa pe honneur ya musala na ye oyo azosala ya ki pasteur olobi ke mosala na nzambe opesi 2 réponses ya liboso akoki ko divorcer soki amoni mwasi na ye azali ko répondre te na ba besoin na ye à chaque fois apese pe ba conseil kazomona ka azo chercher jeter abengi baningani ba pasteur balobi balobi bazana vila Kinshasa wangana kati makambo ya boy mingi yake abengi baninga ba pasteur ba conseiller mwasi vraiment net alobi nyonso mais boye ye tikaye mususu mokita prophète Moïse Kakuji ndeko mosana nzambe homme de Dieu émission na binangoyo bo solo 4 na bonzambe boki ba réponse prophète Moïse Kakuji azali ko pesa ce qui omoni ke ezali bongo te parce que l'homme de Dieu andimi que divorce ko salama ce qui mwasi atelemi na position moko ya mabe avant de changer mais alobi peke ezali permis pete na mosala nzambe asala divorce pour na honneur ya mosala ya nzambe pour na honneur ya mosala na nzambe c'est-à-dire oza kondima tous les deux oui mais nazobeta cette mingi na liloba na nzambe donc oyebi ke mokili balobi eloko ekotela mutu oluka raison ezalité mutu nyonso akabwani na mutu wana jamais akondima mabe na ye akolobaka no te jo wana boye alaki boye mwasi wana alaki boye sikoyo awa yo soutenir ba séparation oyo voyez-vous que bato bakoya koyebisa ke no te na kabwani nekaka po na eloko boye ya pete papa na mokila ozomona même na biso bakinois na mokila okondima na ezalaka te tozali na batu oyo asali malamu ba oyo bakokumisa ye baza moke ba oyo bakofinga ye baza ebele par rapport ya makambo oyo asali toza pe na moto oyo asali mabe bakofinga ye kaka ngana okiko conseiller pasteur azonyo kwa mananda kwa libala ke soko monike eleki tika na yo bima na yo kenda ta na ngomba retraite fanda kuna pona nini
omoni awa ba mama pasteur kanda bayokeli ngai ya muto komona ngai na nzela na muto ka beta tanga libanga pona nini batu mibale baki kofanda esika moko te soki bazoyokana te ngai na aza pour que pasteur akoki kodivorce soki libala aza eza malamu te akoki kodivorce mais soki amoni ke akoki kokanga motema pona kopesa musala na ye ya nzambe honneur akoki kokanga motema. L'homme de Dieu olobi que divorce oui na Bible peut moni que divorce pe batango c'est que oui mais condition pe ezali soki mobali na mwasi bakabwani bao banzimela nzambe to akoloba mingi na basana nzambe pe bana na nzambe condition ndenge totanga la Bible nori ke balobara que soki osali divorce okobala lisusu te kino mwasi to mobali moko na bino akufa wana okozwa temps ya kobala na ebite soki eza bongo ou bien eza ndenge ndeti no monaki na pesaki des réponses que akoki ko divorcer soki amoni ke akokoka mobeko wana soki pa amoni ke akokoka yango te akoki ko supporter pona honneur ya musala ya nani ya nzambe. Alors ezalaka malamu te o divorcer na mutu après oke kobala mutu wana atika indano azo yenga selon na mibeko na nzambe ezalaka bien te mais tobosana te ke makambo na nzambe zambeli ekataka kotoyo ekataka kotoyo kaka le même Dieu aki koyebisa bino mboka bwana apesio mwasi mususu apesi ye pe mobali mususu. C'est pourquoi conseil moko na bana na Kinshasa na makambo na nzambe na makambo ya bassin na nzambe na ko conseil bino mingi ke mboko takango penza mingi te. Voilà, voilà qui conseil ya musala nzambe tozana na plateau ya bosolo kati na bonzambe. Bosolo kati na bonzambe zali kobengisa bassin na nzambe nyonso ya Kinshasa ko bakona na biso sikoyo émission na bino ngoyo. Ndeko Israël ye advani na kata bosolo na politique mais biso atoni na kata bosolo na bonzambe pona komema lumière na bana na nzambe. Prophète de l'Éternel Moïse Kakuchi lelo ta komona komba makasi na kati na bino basala na nzambe. Lelo oza koyoka pasteur azali koloba évangéliste azali mwana bitinda okoka kuna prophète alobi ngande tobanda makambo na Yesu biso ne badoyer okoka kuna bino ba prophète alobi te biso ne tobanda kuto avant même Yesu aya biso ne batunde toza kokamba okoloba nini lelo na kata guerre okoti ya kowelela tu ministère est-ce que pe ezalaka pe bongo toza na ba ministère o nzambe apesa muto akoki ko changer ngo azate na kati ya ba ministère oyo ba prophète lokola ngabwe ba na kati ba évangéliste na kati ya 5 ministères na banza ke ba apôtre ba nani ba ministère za alimingi na pasteur pe lokola berger na banza ke na ba ministère nyonso ministère oyo elikaka ya muninga ezalaka te nyonso ezalaka kaka ndenge moko omoni mikolo na Kinshasa bana Kinshasa tolamuka tofongola miso tolamuka église c'est baby busolo na église c'est lungwe église baby église komi kokelokola mbisa zola na mai echola nenga mikolo ki prophète efula batu nyonso bakomi ba prophète pona nini ki prophète efula talaka komona na bache surtout na ba radio kaka muke allo yo bengi wapi allo pe botala suka ya bato yo basalaka ba bibiloko wana suka na bangwe suka ka bien te suka na bangwe suka ka bien te ngana ko ikoloba ke na ba ministère évangéliste azali mwana ya bitinda te tozana bato lokola ba évangéliste kijami na kibila asala rage na mboko nani akoboya yango ate ya batu asala ba campagne minene azali évangéliste ti lelo azokoba kaka na ba succès. Donc tozali na ba apôtre lokola ba sikatenda nani akoboya a travailler asala makambo minene na mboka oyo.
alors tokoki koboya te tokoki koloba te ke ya oyo eleki mais tobimisa nde bato mabe toza na bapaster mingi basala nzambe ya vision te lelo aza na appel o nzamba benga ye te aza kaka soki ayoki oyo abandi kosakola na tele ye pe azwi bato na aye 5 3 apesi bango ba numero tango na koleka bobenganga nasakola na bino nde bokomona ba mususu bazobenga ye bakoti yo okobenga numero wana tsolembi okokota te biloko wana ezaza ali oyo ye kobebisa honneur ya basai na nzambe tokomi moment na bosolo na bunzanzambe to denonsaka babiloko mususu ifo kolobaka yango ko denoncer mabe oyo ekoti na église oui yo koloba ke biso toza na place ya nzambe te pona nabundela nzambe ye moko akobunda koma akobunda na batu so batelemi balobi nde armée ya nzambe na kati ya église de Dieu vérité esi elungwe batu mingi bakomi na ba prophétie ya lokuta batu nyonso bakomi kaka ba prophète soko tali nombre ya ba prophète eleki ya ba pasteur na Kinshasa nombre ya ba prophète eleki ba évangéliste nombre ya ba prophète eleki nyonso surtout na radio lando koyoka buzoba moko ezoleka na makambo na nzambe vérité elungwe c'est pourquoi nga nayoki ko répondre ke esengeli bana ya Kinshasa tofongola misu toyebaka ke pasteur nani azoke na makambo ya nzambe na busolo nani azoke nango na bosolo te na totalaka pe tokokende pa nani toki koluka nani akoki kopriele yo parce que tant lokola oyo makambo na nzambe se bebi mutu na mutu akoti kaka na makambo oyo aza nango mpona kobenda bato bandimela ye mais en réalité évangéliste azali mwana bitinda te évangéliste eza ministère lokola pasteur lokola prophète lokola ba ministère nyonso 5 na tina nini na tina ya makambo na nzambe ya avancer ekende liboso seke na bisika wana munene na muke azalaka te ministère nyonso ezalaka ndenge moko mais Kinshasa prophète a dominé nyonso pourquoi boya balandi ya émission bosolo na bonzambe nayebi ke bozala kosepela makasi parce que bozelaki émission boye tango molai ezalaki te occasion yango epesameli bino awa nde tokoyamba basala nzambe nyonso ya confession nyonso ezala sango ezala mizima ezala nani à condition que omemela biso o ezali vrai vérité ya Bible parce que biso tokokwa na vérité soki ke yo oza sango oza musulman yela biso vérité comme ça un pasteur o pe amoni ke ye pe azali na vérité aye nango totali nani akolonga ne tobetela yo maboko pe tokumisa nzambe parce que awa ne tolingi bosolo etema tozali na bino na plateau oyo na plateau oyo ya bosolo na bonzambe na le prophète Moïse Kakuji to ko déjà na suka to biki boti na ba question na bino to tang la bino nyonso ba répondre na ba question nyonso politique to moni kuna changement ils ont kokota malembe to lingi pe na ngambu ya église changement pe ekota parce que là ko boma lelo église ko boma mboka na biso homme de Dieu on répondre pe na question oyo to moni ba kongo ba ko sambela ebele l'église na Congo ezali ebele prophète de l'Éternel mais sur le taliba comportement bandimi yango na ba pasteur yango eza ko sepeli sanzambe te zeli ko la sate que église Congo ezali vraiment bekso ya évangile na habité analyse no pe par rapport ya makambo olobani omoni par rapport à makambo oyo na ko répondre boye omoni toujours sambela mingi c'est vrai na mboka oyo nzamba lingi mboka oyo mingi nzamba saponi Congo eza na kati ya programme ya nzambe na mikolo oyo koya mais eloko ezo sala ke ba prière ebele ba résultat emona na penza te ezali batu mingi baza na bunzambe na kati na bango te tozo sambela mingi mais toza musika na nzambe
soki tozongeli nzambe makambo nyonso ekozala bien. Mais na ba prière na biso pe résultat pe ezomona na omona te ke mboka ezokende bien, omona te ke quand même malgré souffrance mais nzamba azali kosunga bato. Et puis église ba négliger ngote na mboka oyo, église esungi l'état makasi, église soki ezalaki makasi te parfois l'état akokaki kokoka pression te, église est maîtrisée pression ya batu okomona mutu aekazo sa ala te pasteur ateye atalise ke nzambe mutu asungaka okomona ke mutu azwi maîtrise a continuer koluka maleme tine wana akozwa. Donc ba prière na biso epesi ba résultat na koki kaka koloba ke epesi résultat ya malamu te, epesi yango malgré eza mingi te parce que église peza ya kolungwa na rai esi ekei na mopanzi muke. So kaka ke église ezongi politique ezongi mboka oyo ekozala makasi koleka. L'homme de Dieu lokola osimbi likambo ya l'église to lobela ki on a premier point tobi ke ba point ezali bien na 4 temps ezali mingi to lobela. Ouais. Mais en passant tant wa komona na avenir moko 15 églises de réveil. Mususu pe moni ekangami mapango. Mususu pe moni etanani. Na ebité eza nango normal ou bien pourquoi pas basa nzambe na bakopé ko sangana pété que non basala et leur ensemble, est-ce que c'est possible? Ngai na koki ko répondre boye na banza ke tozo sambela mingi pona fachi na gouvernement nyonso ekoya misala quand même e ya mingi okomona ke ba église ko diminuer, ba église eza mingi pona nzala. Omoni pasteur oaza na église na coin wana nzala, c'est pourquoi ozomona mamate ya muke offrande mingi. Fati fungoela biso misala mwa mingi. Ba papa oyo azalaki mutu akobeta bale akomi na kola ki pasteur na king. C'est pourquoi ta soko moni nzoto na aye na ba pakaza na ngona makolo Necha zaki donc ndeko ya boxer aye na église. Pourquoi? Parce que azomona ke box na Kinshasa mbongo zate ezo futa te place aki kozwa mbongo na pete na église. C'est pourquoi tozo senga na fati président na biso ye tala pe biso bato ya ba église ba pasteur fungole misala pona to ya ba pasteur ekita okomona ke bato bakokende na misala to ya ba église na ba veni ekokita na banza nde ongana okaki ko répondre mingi ba yepona aza appelé te mingi aye parce que azwa kata 5000 ya kolia a deux fois maman akenda kashini bilamba alata ba costume ya bien mais na kati na ye nzamba benga yete président Fati bolimbisi bisiko zo kende nzambe asunga yo misala e ya mingi na Congo au quand même to ya ba pasteur ekita quand même to ezonga normal ebele bakota na misala na tina yake oyo abebetaka bale azonga na bale oyo abetaka njangu ebike tuzana ba mama mingi azaki ya njangu mais akomi mama prophète asi pona nini même soko tali taille na ye okomona ki makoliza ko vimba pona nini njango azonga quand même na njango atikela bato baza appelé na makambo na nzambe batikala kosala quand même makambo na nzambe moko pazaki muto moto na ayebiye na veni na ngai kota suka kuna vraiment na situka a église kota suka kuna siko tango azote azaka boy bien aimé dans le Seigneur prophète Moïse Kakuji posa ya koloba ezali mais j'ai compris kazalaki na muto moto mais donc ba hermo abosani ke azana che amotel rola achelo kola zo démarrer président Fati zong c'est la biso misala eya woyo azonga na ye na musa sala to ya ba église na ba veni et diminuer voilà conséquence ya ba église pourquoi ils amingi
parce que misala mingi ezate homme de Dieu ya koloba ezali epelé mais namoni ngongande ezobima biso en tout cas kesoka ya suka na mukuse oui nabi ke tozongela par rapport sur na ba question bande batuni ezali ebelé tout monde yango ezali ebelé mais to répondre ngo le tout suite tenté de répondre même na édition aux Elkoya oui bana nzambe bakoye ba église ya solo ndengeni parce que toi na temps ya confusion même ba église à fo wana ba côté ya vérité sur le matin na bango ba côté ya vraiment kitoko mais en réalité bana kat na bosoloté alors bana nzambe bakoye ba ko découvrir église ya solo nzambe ya solo ndengeni église ya solo eloko ali bosuzana ano message Bible ezoloba ke Yesu azoleka amoni nzete na makasi ebele apusa na boye mbumata moko ezate église ya liboso oyo yo koki kende na église oyo message nano ya église wana eza bien et puis kende na église oyo batiaka kotubela masumu mingi pe kende na église oyo vie ya pasteur boyebaka ngo mie soko omoni yango te yake pa na nga ngami nazaka na direction ya Shaba na avenue Lando numéro 78 yaka wana to omoni parmi ba numéro wana eza wana yanga pe eza wana benga na kwede yo église ya solo kozala frantique ya pasteur te zwa message nini o pasteur azali kopesa yo tala pe vie ya pasteur kokendaka te parce que pasteur azana mitu kebele parce que alekaka na TV o dadi nanga dadi wana ya ndumba nde dadi landa penza église oyo ozomona ke bobangi penzambe ezali pe pona nasuki sambala moko na par nanga mutu na yo kopesa kango mutu nyonso te parce que na ville ya Kinshasa surtout ba pasteur étranger oyebi tokokutana pe na émission oyo ekoya soko bengisi ngai tokokutana pona kolobela ba pasteur étranger ba pasteur étranger ba bebiseli biso Kinshasa ba pasteur étranger ba ya akawana ba bebisi Kinshasa na makambo na bango ba ye na ngo tika tokolobela ngo pe na alors na banza ke programme pe église soko kopesa pe maman programme église toza na direction ya Shaba na avenue Lando numéro 78 nga kuna minazaka na ba prière chaque jour du mardi au dimanche à partir de 16h dimanche 8h30 nazape na mubange ya milulu na nga je crois que na kolekisa ngona ba chaîne moi mingi oyo ezazali rassemblement des aigles bampongo kati na nkolo Yesu soko lingi opumbwa o matalikolo makasi vraiment na ko communiquer yango et kozala déjà à partir ya ba le 25 na ko pesa yo ba précision wana nyonso to kozala na ba yembi ebele lokola ba Matusa Samuel lokola ba Billy lokola Trisi vraiment baza mwa mingi oyo to kozala na bango wana na adoration louange na direction ya Shaba avenue Lando numéro 78 numéro na ngazwa 081 078 14 40 081 078 14 40 okomona ngo pe ezali wana benga vraiment tokosolola soko lingi o débattre nanga na émission oyo ekoya nga na kofutela yo kofutela kote yaka tokolekawa tokosolola to partager mayele na banza ke nzambe akosunga biso na makambo nyonso koleka kitoko mingi merci. Vraiment, wana ezalaki maloba ya suka pona mokona lelo ya le prophète Moïse Kakuji bana nzambe libota na nzambe peuple congolais na bandi bozali satisfait na ba question nyonso tuni pe na ba réponse o nzambe apesi bino émission na bino ngoyo bosolo na bonzambe oyo zali kopesama na ndeko na bino makusa excellence toye ko remercier pe bande ko nyonso o banandaki biso na mosika to bosani te kopesa mbote mingi et pas ya mama na biso Priscille watu place azali bambote ebele comme pas na elongo na bana nyonso to lingi bino mingi na banda ya arme la restauration et multiplication kuna na Lando 78 en tout cas tous ensemble na bino pemeni kaka wana na croisement Shaba Lando en tout cas so tuni kaka église la restauration bakolakisa na mutunyoto eyebani bisiko na nyonso eyebani bisiko wana tozali pe kopesa mbote mingi na colonel Liwanga na yolo kuna tobosani te na régie tomoni kuna Carl Podi oazumelaki montage ya Joël Ndombe
En tout cas, on a bino to kutana bino na mikolo ezali koya mais lobby des gens à partir à 6h juste landa biso sous na rediffusion édition na bino oyo ba pasteur ba homme de Dieu ba nzambe ba yembi mutu nyoso o alingi alobela ba sango ba musulman espace na bino ngoyo ya ko lobela bon nzambe po ba nzambe bazwa lumière. En tout cas na sepela ki makasi nga bino to kutana bino mikolo ezali koya. Merci beaucoup.